Abedachou atindeli mama YouTube 10 000 euros. Nakanisa bandeko mbongo oyo batindeli ye bino moko bomoni eza na n'importe quel boss te apesaka mbongo abongo na mbala moko. Yango wana foko ndima na ndenge Abedachou azali boss oyo asepeli na yabiso la baronne mama YouTube. Mbote ba papa ba mama bandeko, mbote barando na barandonete, mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te, mbote ba jeune garçon na ba jeune fille, mbote bana mike na ba bebe, mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko video o nazo sala nako postango mwa mbala moko me nako katango nako kabola pe nako postango lisusu ekozala neti ba video mibale elandani me kozala différent. Alors ndenge ezali boye bomoni bino moko la baronne bapesi ye mbongo. Mais la baronne na minute oyo ndenge azawana boyebake akomi na ndako. A part kozwa mbongo azwi pa ya Abedachou pe bato ebele basungi ye. Karine Mokonzi ndenge azawana azwi ndako, azwi maison ou bien ndako na yebite. Mais ndenge bakoloba mama maison, c'est vrai akomi na ndako, mais nde akoti libala pa ya mutu te. Ekoki kozala azwi maison kaka na la France, te kokozala azwi ndako kaka na kati ya la France, ou bien ekokozala akoki kokende Hollande to azongi Belgique. Mende ndaku nakanisa azwi yango ndenge nakomonela pe ndenge nazali koyokela muke na basiti mususu. Yango wana awa la baronne bambongo ekomoya elakisi azali toujours makasi, azali toujours mwana mwasi moko apambwama pe azako lakisa yango na ba preuve ya ndenge na ndenge. Nakanisa même mikolo yo kaka batu bakendaki na prière ne pa ba pasteur na bango pona makambo yo ezwaki bango te, ezwaki bango mais solution nanu eyete. Mais Karine Mokonzi Nzambe apesi solution na makasi na mbangu mingi. Me lakisi teke oyo ya Nzambe ewumelaka, ya Nzambe eyaka pe rapide na tangu ya urgence. Ezali neti Lazare lokola alalaki pokolo Yesu atlamusa ye, asekwisa ye, esengaki te eleka 3 jours, 4 jours, 5 jours, ou bien ewumela pa lamukaki mbala moko. Yango la baronne na minute oyo akomi na ndako, eyebani nanu te soki akende kota mokolo nini, eyebani pete soka ko récupérer ba kit o ezali pa ya tigre. Bien sûr ba kit o eza pa tigre, ezali teke tigre akanga yango, me tikalaki kuna kaka po Karine Mokonzi azane sikate. Soki na lobi eske akende ko récupérer yango, elakisi pamba te. Est-ce akondima lisusu a dépensé 3 000 euros soki neta kokende Belgique to Hollande, ou bien a dépensé 1 000 euros lisusu akendango ou bien na Paris to na Bordeaux. Nazo calculer siko pona bongo. Siko yango pona calculer wana nakanisi na bi pourquoi pas Karine Mokonzi atekane bakiti yango turo yo. Na batu kaka o bazana Orléans bako sepela basomba bakiti ya Karine Mokonzi. Premièrement pamba teke bakiti yango ezali talo, mais bakolinga basomba yango parce que eza bakiti ya Karine Mokonzi. Soki totali bien Karine Mokonzi ndenga za icône, ndenga za star, ndenga za mwana mwasi moko atonda chance. Soki ngai papa robo nazalaki pene wana, ngande mutu nakokaki kosomba nanga ata bakiti yango. Nakokaki pe kosomba yango kaka na prix ya sombaki, ou bien na bakisi mwa likolo. Pamba te bakiti wana eza na valeur koleka Karine Mokonzi prix asombaki yango. Pourquoi eza na valeur? Po azali star, azali pe icône. Alors bato bazalaka bata minene o bayebana bongo
biloko na bango réellement inti na pesa bino explication bana poto boyebi bien ekutaka cher na yebi boyebi bien bilamba na ba biloko ya bato ya minene ba icône soki lelo ke balobi bazoteka ata bouton ya chemise ya Bob Marley nakanisa bino moko bokomona bouton wana ndenge kotekama koleka ba bouton nyonso bongo bakiti na ye oyo azalaki ntango azalaki vivant na yebi te soki bakosomba yango na combien bino moko bomona imperméable oyo yo inspecteur na biso alataka totalaka na kati ya bafilme Colombo etekama na combien boyebi yango $35,000 ou bien plus mais tekama likolo bongo nakanisa bino moko botekama mpo na nini boyebi tina yango Karine Mokonzi mpa na ngai ekozala malamu ebongi ateka ya yeba kiti ateka yango atika basomba yango kaka na kati ya la France wana ekozala vraiment malamu pona ye ekozala esengo soki ateki yango pe batu bakosomba yango kitoko bakosomba yango na talo moko ya kitoko pona kati ya la France en tout cas bana Paris bana France basombaka biloko kitoko pe basombaka na tembe même aza na studio ya 20 mètres carrés akokosomba bakiti oyo ezwaka place ya ndako ya 100 mètres carrés vomi ndako etonda me biloko mu ya Karine Mokonzi ezala na kati soki kiti mosusu ekomatela kiti mosusu problème eza te me ezali nde ya la baronne yango wana mpa na nga awa azwi ndako ebongi na ndako ya sika akende soki ekozala vide ezala kaka vide ezala ta na mbetu na tapi po abondelaka ori alalaka na mabele alalaka kaka na se to afukama akomisa nkolo bongo mikolo ekoya ye moko atala modele ya bakiti nini akosala surtout nakanisa ndako ya sikoyo fo atiala yango ezala mpenza espace eza mpenza na biloko te eza kaka na bakiti moke distance mpenza ndako eza espace oyo soki likambo bakoki koevacue yango kaka na 30 secondes ndako etikali vide yango wana en tout cas félicitations soso na la baronne ndenge akoki makambo alakisi makasi na ye oyo nyonso azalaki na mawa tika bolongola mawa wana pamba te na yebi penza ba mama na ba papa ebele bazalaki émotionné bazalaki na ba tension ya solo penza na makambo oyo elekaki ya la baronne ti sikoyo bazakaka na ba tension mais eza kokita moke mais sikoyo botia makambo botia ba tension na bino stable po makambo ekei sikoyo kitoko Karine Mokonzi sazwi ndako me yebani te soki eza na France to na Hollande to akozonga na Belgique pourquoi pas na Allemagne mais azwi ndako la baronne Europe nyonso epesamela ye mokili oyo epesamela ye yango wana awa tokolanda toujours la baronne akozala toujours likolo ndenge azali kaka likolo na sukisi awa botikala malamu et ciao. Bonjour fidèles internautes de www.Elengi Yakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi Yakomba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Yakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi Yakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi Yakomba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de chaque kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nyama ya danger. Donc ba samtalo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Yakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi Yakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi Yakomba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de chaque kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nyama ya danger. Donc
moto alongola zaki bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.